Histoire du jour na Dikina TV, papa na biso Gilbert aye koyeba valeur ya mwasi na etanga beli gravement malade. Tanga komaki entre la vie et la mort. Papa Gilbert aboya ki mama abana na ye, akomi kotambola na ba chéri, na ba kadogo, na ba fioti ceux qui to benga mama banani mais tango malade frappé nda ye koyeba valeur ya mama abana ye. Yo ka témoignage ya papa na biso Gilbert epesa me pa moninga na ye okozala desite. Na zozongi la bino juste après publicité, cause zapete ou cause la desité. Suivez. Ba maman, ba papa, olingo mika mwa yo moko mukola anniversaire, mukola mariage na yo, to événement moko ya kafu, benga Juperos couture, ya tonga ka nyonso, atonga ka ba veste, atonga ka ba robe mariage, atonga ka ba ensemble, yo moko mika mwa les jours benga, azwaka mesure même na téléphone, atinda ka partout dans le monde entier, pria bien, asololaka bien, Juperos couture, et tongeli ndezo sa la différence. Juperos couture, soka tongelo lambo fandi na kati yo moko kamo zondi mato yo nga oto voisin ou voisine eza yo. Juperos couture, ki mankin kaka. Juperos couture, c'est la différence. Bonjour, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dikina donné quand notre était là, Kema Fume en direct de la Suède. Gros coco n'a pas abonné nous Dikina TV partout dans le monde ici, Bozali. Et je dis bienvenue à nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels Dikina TV. Mon vieux Benzula Mutuka Talo 4x4 double pression. Ya Suède. Et je dis un grand merci à Fabrice Léoporine, Mimi Mongo, PF Bonheur TV, Loana Onekanda, Chimi Makeneshi, catégorie 11, Krema Web, Brigitte Osako, Kokabaiza Volonté. Un grand merci à Bino Bousoutina Kangai, financièrement. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde entier, boyoka lisolo. Lisolo eza moninga ya papa, biso Gilbert. Na yeko pesa, lobila championne. Beta lisolo mobali nyonsa ya bana ko se retrouver. To salaka mobulu, to salaka lufundu, tango njote zoto sanano. Ofandi, olati veste fandi. Ozo rouler carrosse. O mimouni penda ke boye. Na zena moninga na mwanga moko awa. Gilbert a yoka katolite la champion. Gilbert a bani ko banda. Mobulu na 45 ans. To fandi ba réunion moi si na une pauvre femme, tu n'as pas l'idée. Aleka koto ya zonga, nyonso bozo pesa Gilbert conseil azo yokate. Nyonso bozo pesa conseil azo yokate la championne. Makambo et salemaki quand Gilbert avait 52 ans. Na yebite soki nini la championne ngana mwasi no tolanda kola msunde zo beta masolo mokili makambo kaka. Gilbert mwana moko ya mwasi a tombola ye mutu. Il ne pouvait plus se ressaisir. Tala na moi âge à 52 ans que okuta na moi si na mboka na biso ya poto awa. Baboti bana mibale, la fille azalaki na mukandate. Donc on comprenait comme s'il y avait une ça ne va pas si c'était des gris to yebite mais Gilbert a memaki penza bolingwa na mutu. La fille avait 27 ans, Gilbert a 52 ans. Botala écart. Gilbert atiki mama ya banana ye o babandi na ye. Gilbert atiki mama banana ye. Donc tant Gilbert azo kabwana na mwasi na ye bazalaki déjà na mwana oya libosa zalaki na ba 19 ans. Donc ba fanda ki ba temps ebele. Ba fanda ki vraiment ba temps ebele na mwasi na ye atiki mama bana akina elo yenge et tout la championne. Atika pesa la kana fille na babota ki bana mi balete donc il touchait à tout. Donc basi nyonso bazalaki ya ye. Gilbert a été quoi malade la championne. La fille de 27 ans, franchement, abandaki ko ya, abandaki ko zonga, abandaki ko ya, abandaki ko zonga. Et à mon mobile abimina ndaku ta onjo teza moi malamu et tout. Mais eya ki roulaki sa malgré ye moko pe aloba ki angote, alaki na cancer ya prostate.
la championne, na moni vraiment nécessité, ya, c'est vrai, moi signyo sonda linga mobilité, mosusu azo linga mobilité pour apparaître, mosusu azo linga mobilité pour ça la tout qui a changé situation na ya mukanda, mosusu a linga kapenga mobali basi na biso to fandi na bango ba linga biso na bolingo ya solo. La championne, moi siwana, tant mobile kuma qui sérieusement malade, elle faisait des semaines sans qu'on rentre mobile visite l'hôpital. Ngai nande ko kinda, à chaque fois na wuti musana nazo kindo ko rendre Gilbert nini oyo visite, nazo kindo ko visiter Gilbert. Donc Gilbert na mawa soko komi eloko yeso ka liboso lelo abekete nana yeli liso lelo liso nana yete. Donc nana zalaki moi so babota ki na bana mibale. La fille ya 27 ans Gilbert akima ki mama bana na à cause d'elle. Soko yeka ka vana na peso bonjour oui ce que lelo nana yeli sauté. Donc pour na Gilbert et comment ko tungisa ye. Et comment ko tungisa tala kab na bo hôpital oyo. Ba hôpital ya poto ebongaka moi visite, moi malala, moi bitabe ndenge ezalaka kaka mutu moka zo remonter yo moral. Na moni kete oyo boyeza makambo ya malamu te. Na ko yebisa mama bane te yo fandi awa mobali no azana na hôpital bakangaki na prostate donc aza vraiment sérieusement malade soko ki ndokotala de temps en temps et sala malamu mingi bino mo boyibi bana na biso ya poto loka ba memaki pe séparation papa ande ko s'afficher na ndenga malamu te bana bande ko mona ki mama na banga ande ko nyokwama donc bana pe bazwa ki parti donc ya mama na bango donc mama moi c'est à Gilbert azala ki pe hein na moi kanda aboya ko tala vraiment mobali. Je crois au moins 3 mois j'ai pu insister. La championne, moi c'est abandé ko benga kana téléphone. Moi na ya isate bana mazamike, mutaotika na bango isate, c'était des histoires. Mais tala ka yemoko Gilbert lokande ko fanda na hôpital loka osala les ala quitté tout le temps ala qui na ba réseaux sociaux. Moi c'est moyen au les ato mona moi ça sale nini à balancer vidéo ben tes photos moka kenda qui fait quelque chose comme ça. Ale na bandi ko yebisa na bisi je sais que c'est pas le moment mais na yebisa kiyo que ça veut pas la peine ya kotika moi sinon bo tozo kende na liwa yonde yozo kende ko divorcer ça ne vaut pas la peine et loko nino za na moi sina bana na ndako loko nini Gilbert alinga ko yoka te abi camarade na ngai bondelanga ka mama bana ngai ata ko limisa ngate mais aya juste ko ya ko tala ngai abi bino moko bo yebi la championne mindele ba bomba ka pété voilà basolo ba prognostic te ke za penja malamu te donc il faut tout ça la bo nyonso to wana il était abattu mais ça la pe na muto ko kai ko sala nini ko échanger yango na yete mama ya bana explication moi sinon ya seka wana yango na yeko yebisa mibali bokeba to fanda na mabala to batela mabala parce que solitude mingi za pana mibali basi bana bayaka otala bango basi bazalaka na mo ba vie na bango différente par rapport ya biso mibali soko za yo moko se retrouver na âge moko yo moko solitude les autres à la makasi ba papa to se ressaisir la championne mouton nazo beta lisolo vraiment santé comment ekotungise makasi na souci na jeune fille aoya kotala mobali te mukolo nyosa yambanga ka nana ye disute wana ngana omeka quand même kosala nini ko meka kolongola ye makanisi wana akome kokota na ba réseaux sociaux kotala ka ba photo bana na ye bana ne oya tika ki pona fille wana ya 27 ans donc ezala ki vraiment malamu te ti mukolo mususu j'étais obligé à ko filmer ye po ye bijiba ande ko lingate akonda ki penza nazaki obligé à ko filmer ye na memeli mwasi na ye mama ya bana na la championne te nzamba pambola bino ba mama des fois to négligeaka bino po nanu to kuta ina problème te tango na memi vidéo wana la championne mwasi ya Gilbert mama bana ko kanga motema te le lendemain akende ko rendre mbal na visite ba sololi comme si rien n'était mama bana bandi ko lela mais depuis quand on komi bo donc on montre que moi ça zo lela mi tungi sami mais mutu ba boya ki mutu ba tikaki quand même azaki na compassion ko ya ko tala papa bana na ye yango na ko pesa conseil na zo kebisa mibali bozo sala fier wana parce que yebi lobité kaka maladie te tout peut arriver faut bossa l'attention moi sur bozana ye moi so zo l'action bolingo ko minimiser te pona moi soyo alati senglo moni mabele telemi ko ni minimiser te pona moi so alati nini oyo kolo moni kete marche en arrière eza ko fanda comme il faut faire attention parce que peut-être na ka ya problème oza sûreté ka kozala wana yango na ko pesa témoignage la championne ko ba to balanda kayo beta c'était ke biso ba papa
tokola tozwa mayele parce que solitude ya mobali elekaka makasi ba mama bazalaka na bana ba mama bazana ba connaissance kilikili me ba papa nde bazo souffrir na mona ki camarade nga Gilbert ko souffrir ko tangisa ma miso na mbeto hôpital tanga zalaki na besoin ya mwasi na ye. La fille de 27 ans qui rendre visite, soi-disant, bana bazalaki miki. Mais moi, so ya sundo laki. Moi, so ya monte qui toutes des couleurs à qui kotalaye. Yango ba papa, bokeba. Bokeba. Moi, je peux encore dire que Gilbert, il a l'aime son nzambinda linga ko laki seke. Ozo salawana, mokiliza yangai. Parce que non, na mona muto ayo karate. Donc il était petit, oh ya lobika yango wana. Yango na ko pesa témoignage qui lobi eza ya nzambe. La championne lobaka garder relation yebi lobité. Na lobaka ngo souvent qui gros de futakate. Garder relation parce que oyebi lobité. Zanga mbongo zana na bato parce que bato nde mbongo. Papa na biso Gilbert aleli asengi bo limbisi. Moi sinaye alimbisi papa abana na ye. Muto akenda moniso toutes les couleurs aki abali na kobala boti na bana mi balé apesi na mukanda usale loko moko te nini te alamuki ka lobi yo lisuti mais lelo ye wana azalaki na passe la championne. Imagine toi na hôpital yo mo yebi biloka bo hôpital oyebi biloka hôpital ndenge ezalaka lemsazo lingali ata mwa pilipili nanga kolambele ngana za mobali. Moi, si n'a pas une occupation, moi, si n'a pas de colonioso, ce qui moi, si n'a pas, il y avait personne pour lui. Et on a écopé sa témoignage qui to fanda, to tira ko négliger basi na biso to wuti na ba musika, to tira ko négliger basi na biso juste ka pona muntu moko kuta na ye juste pour quelque nini temps yo monique yende ya kosala nini akoya ko pesa au bonheur. Mais tant li kamolem so mutu ana akozalate moi sana kozalate mais moi so yo sundola nda kozalana pona yo bandeko na lobi nyonso e wuti e pa ba papa ba pesi bandeko na bango ba papa conseil. Merci beaucoup papa nanga nzambe apambola yo zanga mbongo zala na bato to eba ko battre la relation na vie. Ce qui m'a bezali yebisa moi sinon abongisa. Ce que yebisi moi sa bongisa te ça sert à yo ke nina ko zwela mbanda pour kaka ozana plaisir à rechanger moi si. Nzambe na likolo ala ko mona oyo yo o mona kate. Vraiment na lingi bino ya trop c'était la vôtre la championne de la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Aimer partager kozanga surtout ko s'abonner te communiquer zali basi bazali mi bali bazali benga mabukana abaya bye bye.